Kimbe paya nzambe zamba batela. Loposo moine kimbe paya nzambe zamba batela. Sobalinga kimbe paya nzambe zamba batela. Loposo moino zalikozela nini ozongela nzamba bakoko na yo. Loposo moino zalikozela nini ozongela nzamba bakoko na yo. Lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka nzamba bakoko na bango. Liloba ya nzambe bomoi ya seko ekotikala seko na seko. Koko kimbangu zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Mama kipapita zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Mama nzinga zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Mama mafuta zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Kongeli zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Kongiringoto zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Kokonga bazongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Masina zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Kokolowa zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Kokolingala zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Kokobanale zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Koko mikondo zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Etikala bongo na kombo ya nzambe ya bakoko ya mokili mobima. Nzambe nangu ya tonda bolingo motinja munikisi kimbango. Nzambe nangu ya tonda bolingo motinja munikisi kimbango. Bandeko zoyemba bandeko boyo kabino banso. Boyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo. Nzambe nangu ya tonda bolingo motinja munikisi kimbango. Nzambe nangu ya tonda bolingo motinja munikisi kimbango. Bandeko balandi nyonso balandaka émission bokoko ya bayindo yenge mbote esika bozali nzambe apambola bino bayebaso bakokutana na émission oyo esika nyonso bokozwama nzambe ya bakoko na biso nzambe ya mfumu kimbango azala kati na bino tika ete bozwa lokumu ya nzambe ezala kati na mabota na bino ezali ya bino ndeko Kongo alenga mwana mfumu kimbangu bayebaso balandaka émission bokoko ya bayindo en direct ya Kongo Alenga TV nzamba pambola bino bandeko boyebike nayebisaki bino émission bokoko ya bayindo toko banda koyamba bandeko nyonso balobelaka bokoko o bazomi na Kongo o pe bazomi na libanda ya Kongo nzamba apesa biso mabele ya kitoko mabele ya Kongo ezali mabele elengi oyo mokili mobimba bazali na posa ya mabele na biso bongo biso moko bana ya Kongo pona ni toyeba makambo oyo ezali koleka na mabele ya bakoko na biso te yango tolobaki émission bokoko ya bayindo tokoyamba bato ya ndenge na ndenge na bandi mopanzi na nga bozali komona toyambi bongo moko oyo azali bongo mfumu ya yimpe tolobaki tokutana na ye pamba te ye azali mfumu ye pa koye kolobela biso makambo ebele oyo ebombami
biso zali koyeba yango te tokoyeba yango lelo pona nini mboka na biso zali na pasi bana Kongo bazali kolela pasi nzala souffrance bato kokufa makila ya ndenge na ndenge zali kosopana na mboka na biso mboka ya Kongo biso moko tozali koyeba eloko tokosala te yango tolobaki toyamba baye bazali kolobela mabele bakoko bango bayebi makambo ebele tika na leka na lombango yenge mbuta ya yimpe yenge bandeko balandi yenge mbuta Kongo alenga matondo mingi mbuta matondo tika te nzambe azala na biso na contrôle ya émission oyo pamba te émission bokoko bayindo tobengaka bankulu pe tobengaka fumuki mbango azala na biso mbuta ya ipe mfumu toyo kokutana na yo pamba te mboka ya Kongo ezali maladi mboka ya Kongo ezali maladi wana ezali kosenga kisi pote esilisa pasi ya maladi wana balobi maladi ya Kongo bato bazali kosala ke biso tobelaka tokoma na pasi ezali bongo bapolitisien ngai nalingi nayeba lelo mpe bandeko oyo bakolanda biso balingi bayeba pona nini bapolitisien congolais balobelaka mpe balingi bokoko te po bokoko yango mutu ezali kosala bato bazala na valeur ya mabele na bango yango tolingi toyeba mfumu pona nini bapolitisien congolais balingi bokoko te maloba epesameli yo matondo bandeko balandi ezali nango molai te bapolitisien congolais jamais bakotikalaka kolinga bakoko jamais bakotikalaka kolinga bokoko po bazali bamindele ndombe basalelaka baintérêt ya bamaître spirituel na bango mvuluzi kimbangu alobaka yango bokozwa kimpwanza kasi bakonzi oyo bakoya bakozala bamindele ndombe bakosalela na bango baintérêt ya bamaître spirituel na bango mindele ndombe mingi nini mfumu mindele ndombe ezali baoyo bozomona wana bapoliticien baprofesseur ya bauniversité bagénéraux na biso baofficier supérieur ya mapinga basoi-disant révérend pasteur et prêtre Mobutu akomprenaki eloko moko Mobutu akomprenaki ke tant bokoko toko développer mboka na biso te yango oyo bomonaki na tangu ya baélection oyo bitumba entre Fayulu na Félix boye nalobaki bango nyonso bazali bana na biso soki baye na makolo na ngai te eloko moko te kosalema na mboka wana mpo na nini po pouvoir ya mboka wana ezali epai na biso bamfumu nzambe ntango akelaki mutu ayebisaki biso napesi bino mabele oyo napesi bino pouvoir providentiel maloba na bino ezali maloba ya pouvoir maloba oyo ekobima na monoko na bino yango ekobotisa mabele maloba oyo ekobima na monoko na bino yango ekobatela bato napesi bino alors Mobutu ayaki epai na biso aye kosangana na biso bamfumu nyonso ya mboka ya mabele na biso ya insti ya nzadi ya Congo biso topesi ya pouvoir na biso ya bokoko donc bolingisi mfumu do tolobake bamfumu donc tanso bato bakocomprendre te bachef coutumier oui tozalaka bachef coutumier te tozali baroi bareine ntango nzambe akelaki mabele wana apesaki libota na libota na roi na bango donc kinkanda kinkulu makanda na nzinga bikolo na bikolo apesi ekolo nyonso roi na ye famille nyonso roi reine baprince baprincesse tozalaka bachef coutumier te chef coutumier ezali ntango Léopold atindi Livingstone na installe
baye pa na biso pour escalaire ayiba biso mabele alobi aye kokuta o babengi mondialisation donc aye kokuta biso na kimvuka tovivaka na lisanga métissage se salema balobi nani oyo roi Léopold II atindi bango azali noko na biso donc siko biso lokola toboya ndinga na biso pota na biso munoko na biso nzoka bonzambe nde yango evandi kati na monoko ya ekolo ndinga pota na yo ale babi Léopold II ye roi biso ba chef coutumier donc ba dégrader biso tozalaka ba chef coutumier te tozali ba roi ba reine ba prince ba princesse mboka na biso ezali république te mboka ane kokozala jamais république démocratique du Congo kasi na biso ekoti à partir ya démocratie wana Mobutu ayaki epai na biso mpona tozonga topesi ye pouvoir tosangani biso nyonso imvuka ya bamfumu ya nsi ya mvimba ya Congo ya nsi ya nzati ya Congo mfumu ya yimpe lelo bato ebele bazolobaka bino baroi bamfumu bino wana mpe lelo bokoma mingi na nsima ya bapoliticien alo eloko na eloko nini okoloba ezali ba usurpateur nde bakoma na nsima ya bapoliticien mutu oyo ayebi makambo oyo ngai nazoloba mfumu oyo ayebi makambo oyo ngai nazoloba jamais akoki kokende kozala na nsima ya bana misala ya mindele oyo bayaki koyiba pouvoir na biso babomaka bafumu ebele oyo aligne authentique ya baroi mundele ntango ayaki abomaka biso ebele misusu bakimakima ezali lokola ngai nazali mfumu nazali na nsima ya bamikonzi wana te na ya awa mpona koluka acte de cession de territoire oyo topesaki bango etumba ya molimo nde tozali kosala awa baboma bafumu ebele bausurpateur nde oyo bokomona wana na nsima bapoliticien politicien azali mutu oyo ayibi pouvoir na biso jamais mutu ayibi eloko na yo akolinga yo yango omoni badenigre tolobake bapoliticien bayiba pouvoir na bino bamfumu oui donc yango wana mboka ezobonga te mboka ekobonga ndenge nini ntango ngai mokolo mabele ngai mutu oyo nzambe ampungutu lendu akonga mongali nzakomba mvidi mukulu nzambe ya moyo apesaki ngai pouvoir ya kobatela mabele wana pouvoir ya koloba na mabele ekota mpona développement ya mboka na biso pouvoir ya koloba na zamba ya banyama ya kokengela mokili ya espace na biso boyibi ngai pouvoir na ngai botie ngai na situation ya précarité ebino bozali kotangisa makila ya peuple na ngai butu moi ngai nazolala te nazolelela bankulu eske bato wana bakozala na bénédiction ekozala pasi na pasi bankulu ezali nini mfumu ya yimpe bankulu ezali soko otali na Deutéronome olimbisi voilà Deutéronome 32 chapitre 32 verset 7 donc bamfumu bosalaka mpe bible fumu kimbangu alobaki na biso mvuluzi ya bamvuluzi mobikisi na biso alobaki na biso botangaka buku oyo mikolo nyonso bokokanga moyibi kaka na eloko oyo yayibaki makambo ezali ebele ya kati ya bible wana ezali histoire na biso bayiba yango epai na biso bafalsifia histoire yango bomoni bakoma kosala bamakambo ebele bayiba biso
bwanya pe mayele ezali na kati ya Bible wana. Soki otali kifumu na biso tokotanga yango. Nzambe alobini nabi, rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Te vieillard et ils te le diront. Tangu Nzambe akelaki mutu, akeli biso bato, ayebisi biso, na pesi bino bokonzi, na pesi bino kiyeka, pouvoir, nguya, na ya mabele. Soki bozali na posta, yo mfumu senga na mabele, mabele na yo ekobota, ekopesa yo biloko nyonso oyo yo ozali nango posta pona développement na yo. Alobi na libota na pesi bino bamfumu, bankumu, bamwami, bawanji. Sikoyo place bango bayiba biso bokonzi, bakoma okomona, botala kaka, mokonzi azalaki wana, abomi, mais okomona parti politique, un leader ya parti politique, un politicien, soki nana komi wana te, discours ya somo, na kosala boy, na kotonga boy, na kokomisa Congo, Allemagne d'Afrique, bokomona boy. Mais tangu mutu akozwa pouvoir, akoloba na mindele na ba maître na ye, akokoma na sous conseil ya mindele, akolaka bango, bomoni Mobutu abomaka ba Congolais mingi te, Mobutu anyokolaki ba Congolais te, Mobutu affaire souffraki bango te, humiliaki bango te, to bopesi nga pouvoir na ko humilia bango koleka Mobutu. Oya ye wana alaki pe ba maître spirituel na ye, abi abomoni ye boye, asali boye, asali bino nini, akoki ko balkanize mboka te, bopesa nga na ko balkanize mboka. Oyo wana atangisi makila, atangisi muke. Biso tokolia ba cadavre ya ba Congolais koleka. Tokosukola makila ya ba Congolais koleka. Tokomela makila ya ba Congolais koleka. Toko humilie bango koleka. Oyo pe alongwe o mususu aye azalaki na discours ya malamu. Aye maki oyo ezalaki na 200, akomisi yango na 700 francs. Pasi oyo ezalaki ya muke, pasi ekomi lisusu makasi koleka. Po asala plaisir na ba maître spirituel na ye. Tangu bango bakoyiba biso ba pouvoir. Tangu bango bakonyokola peuple na biso. Biso tokolela. Bakosala eloko moko te. Bakosala eloko moko te bandeko na ngai. Alors, fumu ya yipe. Bolimbisi ya kobeta sete na likambu. O Mobutu ayaki pa na biso. Mobutu tango ayaki pa na biso. Mais eloko nini bosala Mobutu? Mobutu ayaki pa na biso. Bosala ki nini? Matondo. Topesa ki ye pouvoir ya kokengela espace aérien na biso. Pouvoir ya kokengela mapinga. Pouvoir ya mapinga. Pouvoir ya kokengela ba frontière na biso. Ezala ebale. Tala dignité nini oyo tozalaki na yango. Mapinga na biso bitumba boni oyo tobunda. Bafront nyonso tokenda tolonga. Kadhafi tango tokenda na bande d'Arzu. Alo ye moko ya biso kaza na mapinga lokola Mobutu akozala na puissance parmi la puissance du monde. Bitumba ebele. Bakokaka biso te. Congolais ozalaki na fierté. Un Zaïre valait $2. Partout au Kende, moi si à Zaïrois. Moi si à Zaïroise Bolimbisi. Zaïroise, maman Zaïroise. Ceux qui ivoirien alinguié. Mais pas comme on a ivoirien, a comme le quoi américain.
eza ndenge ya lelo te baosaka bamama na biso yo zairwa leka esika tala nde bazorespecte yo okende na mboka moko boye baotuna soko oye na zaire te po zaire ezalaki na bourse to biso bamfumu bato topesaki ye pouvoir ya bokoko na biso wana banani sikoyo babundisaki Mobutu oyo toyebisi Mobutu zongisa mboka na biso na bokoko recours à l'authenticité banani babundisaki Mobutu po akomisa mboka wana na démocratie alongola azongisa bakombo oyo ya mindele balatisa biso ntango bapesi yo kombo ya leyo me eza bapolitisien oyo babundisaki recours à l'authenticité babundisaki Mobutu tozongela kolata bacostume bacravate pasi na biso ekoti wana mboka wana bandeko bomona ngo lokola bamboka nyonso ya mokili te tozokende na lombango mpo ntango mpe ezokende toza na bakestion ebele tokotuna yo docteur loba sikoyo en bref bapoliticien congolais alors en tant que mfumu eloko nini yokolobela bango message nini okotindela bango message oyo ngai nakoki kotindela bango ezali boye Fumuki Mbangu alobaki tokozwaki mpwanza kasi bango bakoya bakozala bamindele ndombe bakosalela baintere ya mindele tokoya kozwaki mpwanza za zole ngonga ya kimpwanza za zole yango oyo ekoki bakoko oyo tobengaka koko ya kala azalaka te koko ya sika azalaka te biso oyo tobundaka bitumba ya résistance contre barabe biso ba oyo tobundaki bitumba ya résistance contre baportugais biso yeyo tozongi biso bato tobundaki bitumba ya mpwila bitumba ya mwila bolimbisi bitumba oyo tozalaki bamakesa ya mvuluzi kimbangu tozongi mpona kosikola mboka na biso po ete tozwa kimpwanza za zole nzambe azali ebandeli mpe suka Congo azali ebandeli mpe suka complot oyo nyonso basala mpona mboka na biso nzambe ayebi yango ezali lokola Kayin ntango akosala akozwa makanisi ya koboma ndeko na ye Abel eske bokanisi nzambe ayebaki te mpona nini nzambe atikaki ye asala nzambe akokaki koampeshe ye nzambe akokaki koboma Kayin me ntango Kayin asali makanisi ya ye ntina suka nzambe alobi na ye nini nzambe alobi awa obomi ndeko na yo Abel mpona pouvoir nde bapolitisien bakomi koboma biso babomi bafumu ebele bamwani ebele bapolitisien bakomi sous conseil ya Paul Kagame nzambe azali komona nzambe ayebisaki Abel Kayin abi awa yo bomi ndeko na yo molimo na yo kozala na kimia te okobando yenga mokili mobimba yango bandeko bomonaka to mupepe moko ya mabe ye tobengaka yango mupepe ya Kayena nzambe azali komona complot nyonso bazali kosala contre mboka na biso Congo azali komona complot nyonso oyo bazali kosala mpona mabele na ye ya isi ya nzadi ya Congo bato wana milimo na bango ekotelengana lokola Kaina bandeko ngonga ekoki oyo bazali kotia tembe mingi bakokufa awa mingi bakokufa kufe koya lisusu makasi soki bozali koyoka makambo oyo ngai azali koloba te mvuluzi kimbangu ayebisaka ngai na 1921 okoya okoteya me bakondima yo te bakoyoka yo te malembe génération ya sika bakoyoka yo génération na yo bakoyoka yo ngonga yango oyo makambo tokoloba matondo tozongisele bino maloba
Matondo mingi ya solo bandeko pe balandi nyonso tozali kokoba po tokota na ba sujet na biso ba question tozali nango ya solo mfumu ya yimpe ndenga uti koloba na biso bandeko ba politicien bazali lokola ba kayen bomonaka bino moko ba politicien ya kozwa mbongo kasi suka nango okomona ye lobi soki pouvoir esili ye wana kimi akomi kotelengana akomi kokende epai na epai pamba te milimo oyo bango bazalaka nango ezali milimo ya Kongo te yango moni milimo oyo ya bapaya yango ememaka bango lokola kaina bakendaka kotelengana pouvoir nyonso tu suka nango esukaka président to na bato na ye baministre bakendaka kotepatepa na bamboka bapaya bakomi bato pamba. Bandeko na ngai tokoti na sujet ya mibale fumu ya yimpe oyebisi biso likambo ya resistance olobeki ya solo depuis kala bakoko na biso baresistaki contre mindele bamindele bayaki bameki kobunda mpo na bango resistance ebandi lelo te me lelo toza koloba boye awa tozali awa na Europe awa tomoni bolobi ke bitumba ezali kosila te yo lobi bitumba ezali kokontinue bozali koresiste contre bato babotolaki bino pouvoir oyo tobenge bapoliticien lelo toza na diaspora toza na bacombattant résistant bacombattant résistant balobi bango mpe bazali bana ya mfumu kimbangu kasi fumu ya yimpe tozali kokomprendre te tozali komona bacombattant na barésistant boyokani ezali te wana tokoki kobomba yango te barésistant kuna tozali koyoka Yombi professeur Yombi kote mosusu tozali koyoka Odombo baza koyokana te na professeur Yombi kote mosusu tozali koyoka o Bokechu na nani bacombattant résistant bazali ya kopotana Pichu Shomongo bato oyo tobengi Zoro Bilel bazali ebele donc en résumé bacombattant na barésistant kaka bango wana ka babenga bacombattant na barésistant me balingi te babenga bango na bakombo wana barésistant balobi biso toza barésistant okuna balobi biso toza bacombattant me bango na bango on dirait boyokani mpe ezali te eloko nini mfumu ya yimpe barésistant combattant bazali kopotana bango na kati ya diaspora est-ce que résistance wana ndenge bango bazali komemela yango bango bakosikola mboka po yo lobi ke résistance ezali kokontinue bongo kokontinue yango na bitumba oyo bango baza kobunda lolenge bango baza komemela yango bakosikola mpena mboka Congo meka komonisa biso mfumu atake yo ozali mfumu eloko nini eza kolekana bacombattant résistant oyo bazali koyokana te me bango mpe baza koloba ke bakosikola mboka. Matondo bandeko bomoni avant ya kosala likambo il faut yeba histoire ya mabele wana il faut yeba genèse ya résistance soki bolingi borestir eloko oyo bozali koluka soki bolingi tosikola mboka il faut toyeba banani oyo babanda résistance wana il faut tobelela milimo ya bayeba kenda oyo babunda eske na kati ya résistance na kati ya combat bobelelaka milimo ya barésistant po ozala résistant il faut ndenge na koyoka baoelelaki leadership ya résistance oyo ngai boye te na résistance il faut barésistant oyo babunda babimela yo bapesa yo flambeau ya résistance il faut belela bango ezali lokola lelo oyo eske babelelaka bato lokola bayaya nzinga bayaya kipemba bayaya mafuta bamvuluzi kimbangu nani mama kifambi mvita oyo abundi bitumba ya molimo eske babelelaka banganga nzumbi oyo abundi akei na bakangi ye bamemi ye na Brésil abundi contre mindele aganye mindele acreye royaume acreye royaume na ye eske babelelaka bango royaume il faut nini résistance il faut bapesa yo flambeau na barésistant wana
tout seul l'ouverture bato babunda bapesi mutu mundu kimpwanza bato wana nde biso tokobelela po biso toza bapère de la résistance te bango nde babanda résistance il faut tobelela bango bazali wana na France est-ce que bainvokaka babelela kimpeve na ye elata biso po tokontinue bitumba na bango Nganga Nzumbi a créé royaume palmarès na Brésil mutu bakanga ye na Congo bamemi etikuna bakoko na biso babunda bakoko na biso mulele bamulelis bamaimai oyo makila na bango etanga oyo basala résistance est-ce que tobelelaka bango est-ce que bandeko wana bakowelela lelo oyo ki leadership ya combat ya résistance est-ce que babelelaka bango bakotaka na kimpeve bakotaka na molimo bakutanaka na bango résistance bango nde bato babanda biso toye kokota na kati ya train ntango tozali kowelela tozali kotourne ndenge bapoliticien bayiba pouvoir na biso bafumu ekozala kaka ndenge moko eloko wana ki leadership ya résistance bawelelaka yango te bapesaka yango na bankulu baponi yo omoni bango ovivre bango na molimo bapesi yo flambeau okontinue bitumba na bango oui mais soki yo olobi ke yo moto obandi yango yo nde le père ya résistance oyo makila bakoko na biso etanga estika bango bazali koregrete bazali kolela ezali ndenge moko ndenge tokoloba bapoliticien baza échec sur échec chaos sur chaos si bamemi mboka na biso ekomi lelo oyo l'échec ya mokili et pourtant biso tozali na bapierre rare nyonso ya mokili tozali na bameto rare nyonso ya mokili mais ntango biso bafumu tozali kolela est-ce que mboka wana ekozali pamboli soki bino peuple na biso boye na nsima na biso bapeuple ya bafumu te est-ce que bokosikola mboka wana po bino mpe bokosala wana eza kaka politique nzoka bapolitike wana bango bayiba biso bokonzi mutu oyo ayibi eloko ya mutu akolinga mutu wana te donc fumu ya yipe tolobake bacombattant résistant baza na nsima bapoliticien donc yango combattant résistant baza na nsima bapoliticien ndombe toloba ndenge bakosa mais oui pamba te bakoko bazali kozela tolelela bango tobelela bango mais bango baza kobelela bakoko te bazali kolelela bakoko te bazali kowelela leadership ya résistance mais bango balobi ke bokoko eza na ntina te parce que bokoko wana eloko nini ekosala bato balobela bokoko eloko nini soki basali ya danger na kati ya Congo bazomona yango te yango bacombattant résistant bazoloba ke bango bokoko bazondima yango te nayebi te kata ke fumu eloko nini koloba wana tala neti na Nigeria bokoko na bango batiango liboso balongoli anglais batie Yoruba comme langue nationale bamboka lokola Ghana batia bokoko na bango liboso mbamboko nyonso bomonaka mokili mobimba oyo batia bokoko même bamboka oyo tozali bacarnaval oyo basalaka bokanisi ezalaka mpo nini ezalaka hommage ya bokoko na bango ezalaka bafete ya bokoko na bango esika bakende koluka balie na bakoko na bango esika bainvokaka bakoko na bango sikoyo bango bakombattant na barésistant wana balobela ngai résultat nini oyo bango bazwi banda tosala résistance depuis babanda kowelela alors message nini okotindela lelo professeur Yombi na Odombo oyo lelo ekomi na banet kaka bango mibale bazobundana bato mpe baza nsima na bango puis na pareko
bango nyonso na kati. Alors eloko nini atake mfumu message nini mfumu ya impe oyo kotindela Odombo pena professeur Yombi na makambo oyo nyonso za kolekela bango na kati ya diaspora mpona likambo tali résistance. Eloko ya liboso na kotuna bango, est-ce que basi bamona ba Rwandais bazosala réunion na bango ya koya koatake biso na ba YouTube? Est-ce que basi bamona esika ba Rwandais bakoswana na ba réseaux sociaux? Ndenge bakokotela biso, ndenge bakoya koatake biso, ndenge baya kosala génocide epa na biso? Ya biso makambo nyonso tuna mpwasa kaka na réseaux sociaux. Eloko nga na koyebisa bango, soki baye epai na biso bakoko te, soki baye epai na biso bamfumu te, balandi kaka politike wana ya kozala bamindele ndombe, bazali na kati ya train oyo ezanga machiniste, bakotourne ka, donc baza wana na kati bazoswana bazoluka nani oyo akokumba machine oyo akokanisa machiniste ye, oyo machiniste ngai, do bazwa kowelela eloko oyo nakoki koloba baza ko rond-point ndenge balobaka, ndenge bolobaka baza ko rond-point po sans bokoko mwa biso, bakoko ba biso nde bango bazalaki ba résistant po b'impérialiste basanganaka, do ba vrai résistant ezali bakoko na biso. mais oui, po soki bakoko na biso te bazalaka ba résistant te, bazalaka ba révolutionnaire te, mbele tokoma lokola Amérique. Ba américain baza ba occidentaux ba européens oyo bakenda ba boma ba amérindien lelo oyo bakomisa yango mboka na bango. Ndenge pe bayaka epai na biso liboso ezalaka barabe yango babenga Kisangani Kisanga wana tobengi Kisangani le berceau de la résistance. Esika oyo batelemelaka barabe na bamaniema wana batelemelaka barabe batetela ba grand résistant. Mulele azalaki mutu ya bandundu me poni nakende kosala base na ye na Kisangani na este kuna. Lumumba mpona nini akendeki akimaki kuna, akima na Kisangani base ya résistance. Do bakoko na biso basukisaki mayele ya mindele bayeba bomi 82% ya population na biso, me bakoko batelema. Nzambe ya Congo atelemelaki bango, asalaki résistance contre bango. Bakoka te, babomi tobota makalisusu koleka, basali ba complot bazokoka te. Do bakoko na biso ba grand résistant. Tina Jamaïque bazali partout, Toussaint Louverture baza awa na France. Bakoko na biso basukisa mayele na bango. Botala neti lelo oyo Bill Clinton wana basali nini? Bazwi mutu oyo azalaki chef ya service ya renseignement ya Museveni ya Uganda, bakei na ye na États-Unis, baforme na CIA. Allez, aye abomi asali génocide na Rwanda, rien que kaka po bakweyisa mboka na biso, babotola nzadi ya Congo etumba oyo bango bakokaka te. Baye babomi bapesi Kagame autorisation de tuer les Congolais, ya kosala génocide, ya koexterminer biso en complicité na bapoliticien. Bapoliticien na biso oyo babundisaki recours à l'authenticité. Bandimi kokotisa ba Rwandais wana soi-disant libération. Est-ce que mboka na biso ezalaka occupé to ezalaka na sous dictature? Tala bazwi bapesi bango na ba satellite de surveillance. Babundi banda babana na 1996 kino lelo baza kokoka kosilisa biso te. Bayaki na plan machiavélique ya balkanisation mboka na biso baza kokoka te. Baye ba exterminer biso, complot international. Kaka bandeko na biso ndenge na lobaka na 2011
Congolais azalaka soki obundi bokomi na suka bosikola mboka bokomona kaka ndeko na yo atie yo munduki na nsima abi suka awa arrête Mamadou Ndala wana basongisaki bitumba wana basilisaki yango banani babomaki ye basasinaki ye ezali kaka bandeko na biso ya mapinga sous ordre ya Kagame bandeko basebeya banani baboma sebeya banani baboma batu bazana batu wana nyonso bandeko na biso kaka bateki baamu na bango soki bandeko baza kocomprendre bokoko na biso te ekozala kaka esprit bokobanda kotournaka na rond point bokozala na train oyo ezanga machiniste mboka wana ezali na bakolo na yango matondo mingi bandeko balandi nyonso na bandi bolandi fumu ya yimpe aza komonisa biso tokomi na suka tozokende na suka ya masolo na biso bandeko bakombata baresistant ezali pasi mpe mawa mingi na bandi fumu ya yimpe azalaki clair kolobake tanke bokokomprendre bokoko te bandeko na ngai komba oyo bozali kobunda bakombata resistant bokoresir yango te pamba te bato nyonso babundaka komba na ote kopesa exemple ya bachinois na émission lekaki bachinois so basalaki résistance ezali mpo basalaki retour na bakoko na bango yango moni basala tu lelo Chine ekomi puissant pamba te bakoko na bango batiaki bango maboko bandeko na ngai tokomi na suka masolo na biso fumu ya yimpe po tokende na suka mutuna ya suka ezali omonisi biso makambo ebele me kasi po tosukisa tokolekisa motuna oyo te bato babengaka yo mfumu alo tolingi toyeba kombo ya mfumu ya yimpe ezali nini pamba te tomonaka mfumu kimbangu bamfumu bakoma ebele nkongo alenga mwana ya mfumu kimbangu alo mfumu ya yimpe azali nani tose compare na mfumu mvuluzi kimbangu te tokobenga mfumu na biso mvuluzi kimbangu na kombo wana po azali na kati ya libota ya bana nyonso ya bayindo nyonso ya mokili me esengeli na biso to corrige likambo wana tobengaka ye mfumu nzambi mvuluzi kimbangu mpona nini nalobi bongo po nzambe akotaki kati na moto nzambe ayaki na bomoto na kati ya mvuluzi kimbangu po aya kobikisa biso ngai soki babengaka nga mweli kombo na ngai ezalaka mweli eza mokonzi roi na kiyanzi babengi mweli donc nazali descendant de la lignée authentique ya Tansial azali roi oyo ayaki na biso ti aye kovandisa biso na Bagata tozali na Gabon tozali na Congo ya ngambu ya koko makoko tozali epai na biso bateke bawumbu baungani bayanzi badinga touta ntango tobimaki tokendeki kote ya civilisation na mokili ntango toyaki kote ya physique na mokili po Kongo wana bato bazalaka kokota te ezali paradis ezali jardin ya nzambe bapigme batroi nde batikalaka kokengela mabele wana biso tokei totangisi mokili totangisi civilisation na bakontina nyonso ntango mabe ekoti nde nzambe ya mpungu tulendu alobi na bakoko na biso basanda na biso bozwa peuple na nga bozongisa bango esika oyo motema nkoyi ya nkoyi ezalaka nkoyi yango là où habite le grand esprit Congo nde toya wana oyo babengaka biso lelo oyo bakongolais Congo wana
ngai babengi ngai Yaimpie mpo na nini? Yaimpie eza na bo papa, Mwel eza na bo mama. Yai ye oyo mpie ezali nzete oyo bakatelaka makambo. L'arbre à palabre. Mwel nazali descendant ya lignée authentique ya bakoko na ngai. Mabalanzo Muluem nazali mwana ya mibale ya Mabuku. Mabuku azali mwana ya liboso ya Muluem. Roi ya Bayanzi na Bayanzi kuna. Yango oyo babengaka ngai mfumu ya Impie. Me na kati ya bitumba oyo ya resistance ya bokoko nazali lisusu muyanzi te. Nazali pona bayindo banso. Ezali lokola mulele. Azalaki lisusu mudinga te. Azalaki pona batu nyonso. Ezalaki lokola Lumumba. Lumumba azalaki pona batetela te. To depasa makambo wana yango oyo bomoni nazali awa na mission contre pouvoir oyo eyiba pouvoir na biso na botola na zwa buku ya lopango na biso tozonga ndenge tangu tozalaki na Constantine na Egypte pona tozonga na Jardin d'Eden ya Congo, paradis terrestre. Ba oyo bakotia matembe na makambo tokoluba. Bandeko, na mikoleko ya, ba misusu tokozonga na makolo. Ba misusu bakozonga na makolo. Makambo oyo tozali kobunda ezali makambo ya molimo. Ezali makambo ya masekite ya musunite. Botika biloko bozali kosala. Boya epai na biso bafumu. Oyo tozali na pouvoir ya mabele wana. Toyebi Mobutu akendeki bobundisaki ye. Biso batu topesaki Mobutu ekoti wana ya nkoi. Topesaki ye lingenda. Oyo nzeto azalaki kozala nango wana. Biso batu topesaki ye poto ya nkoi. Nzete wana yako signifie nini? Zaki pouvoir nini zaki na ekoti na nzete wana? Yango na lobia ba Rwanda tangu basalaka ba plan na bango ya koya kobundisa biso. Est-ce que baloba bango na ba réseaux sociaux? Pouvoir providentiel ba kokolo bango na réseaux sociaux. Ezali biloko ya initiation. Il faut ba initier bino. Bana bazali kosala résistance sans initiation. Bomoni ndenge baza koswana, ndenge baza kobomana. Baza na protection mon côté. Or na biso mwana nyonso il faut azala initié pona koyeba kobatela mabele. Matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso ya émission Bokoko Bayindo tokomi na suka ya émission na biso. Boyebi ke émission soki ezali elengi ezalaka mpe na suka. Bosabone na Congo Alenga TV émission na bino Bokoko Bayindo tolobaki tokolukela bino batu ya ndenge na ndenge oyo bazali kolobela bokoko pamba te bokoko na biso yango nde ekofongola biso misu pe bokoko na biso ekopesa biso bwania na mayele bandeko. Lelo peuple Congo akomi délaissé. Tala ndenge tozali kokufa. Tala ndenge bazali koboma biso. Tala ndenge ba politicien babomi mboka Congo. Me bango moko na bana na bango bazali kozwa bambongo kasi bazali koyeba te suka bakomaka mitelengano. Esika kokende ezalaka te bakokoma bazila kokende kosenga asile nde bakoki koloba na français biso na Allemagne tolobaka azila bandeko ezali pasi mingi. Yango fumu ya yimpe tolukaki tuna ye mituna. Fumu ya yimpe tokomi na suka. Message nini oyo lelo kotindela ba politicien pe na bandeko oyo ba combattant résistant oyo lelo ba politicien bazali koboma mboka ba combattant résistant balobi bango bakobongisa mboka kasi bango na bango ezali opese mbwa alobi ete pesa na yokutu soso malamu. Message nini opesa bango? Message ezali boye.
aussi longtemps tokomi na molimo oyo mayele bwanya ya koyeba te ke nzete oyo soki etelema makasi boye mpo esimbama na misisa na yango. Soki tokomi na mayele wana te, tala tokosala boye, tokomona pasi, kufa ekokota lisusu makasi, yango bitumba o biso tozali kobunda. Soki baye epai na biso bamfumu te, soki baye na makolo na biso bamfumu te, soki baza na nsima na biso bamfumu te, mpo tobunda resistance oyo mpo tozwaki mpwanza za zole oyo mfumu mvuluzi Kimbangu alakaka biso, balandi bapolitisien bakozala na eshek, bato bakokufa lisusu ebele, pasi ekokoma lisusu makasi. Po biso bakolo pouvoir tozali kolela pouvoir na biso oyo bango bayiba. Matondo matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso. Nzambe apambola bino bandeko o nyonso balandi biso na bokebi. Nzambe apambola bino. Tozalaki bongo en direct ya émission Bokoka Bayindo. Bandeko na ngai vraiment kimia nzambe za la kati na bino botika la malamu. Émission oyo bo partager yango ezali kote ya biso bandeko ba combattant résistant ezali mateya. Soki bokolinga bozonga nzela ya bakoko na bino tala esika wapi pouvoir oyela bino toyebeki ya solo tango kombe bandaki tomonaki bino bozalaki toujours na Kimbangu fumu Kimbangu mpe bafoto bozalaki na puissance oyo na mindele bakomaki kobanga balobi biki ya solo bolimbisi esika wana ya kozwa maloba. Omoni tangu bitumba oyo ebandaki resistance oyo etelemaki ezalaki bitumba ya bamakesa oyo bazalaki na mvuluzi Kimbangu, ezalaki bitumba ya bamakesa oyo basalaka resistance. Nde toyaki mpo tozwaki mpwanza za zole, kasi bapolitisien bakotaki barekipere bacombattant bayaki komba sans kozala na notion ya résistance. Yango bapolitisien bayaki koyiba biso lisusu mpo bafrene kimpwanza za zole elaka ya Nzambe. Kasi lokola bakomi na suka batourne baya epai na biso, ezali bitumba ya molimo. Munoko ya mobange ebimisaka solo, kasi yango nde lobaka bosolo. Matondo mingi nzamba pambola bino bandeko nyonso tu kimia ya nzambe ezala kati na mabota na bino ezaki ya bino ndeko Kongo Alenga mwana fumu Kimbangu. Tokutani bongo mbala nsima nzambe ya bakoko nzambe na biso ya fumu Kimbangu nzambe ya bankulu azala kati na bino baso nde tokosola lisusu tokoyamba susu fumu ya yipe po masolo ezali ebele yango bandeko botikala malamu oyo nyonso bozala mituna bokomela biso na YouTube na biso tokoyamba fumu ya yipe masolo ezali ebele bokoma mpe basuje oyo bomoni bakestio topose ye tokotuna ye oyo mpe bomoni ke bolingi botuna ye bomoni ke bosepeli te boloba yango tokotuna ye. Nzambe apambola bino fumu ya yipe, nzambe apambola libota na yo kimi ezala na libota na yo, nzambe ya bankulu nzambe ya fumu Kimbangu azala na yo na mosala oyo ezosala ya kitoko kimi ezala na yo koba se kokoba boye tokoyamba yo lisusu ezali mbala liboso te oyo ezali ndako na yo. Émission Bokoka Bayindo ezali ya bana Congo ndeko nyonso to lobelaka bokoko yaka tokoyamba yo pamba te toza na besoin bana na biso bango mpe ba apprendre bayeba bokoko na biso oyo tobengi notre culture oyo bakoko na biso batikela biso mboka ya mfumu Kimbangu, mboka ya mama Kimbavita, mboka ya mama Mafuta, mboka ya koko Nzinga. Nzamba pambola bino ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga. Matondo mingi ingeta.